Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Balandi à Inesedem officiel. Bienvenue na Balandi na Bicho ya Sika. Bienvenue na Balandi na Biso Yakala. Na système moko ya propre Ines NM officiel azo souhaité bino kakaba. Bienvenue de partout où vous nous suivez. Alors, ce qui est en Yaliboso, tout comme si c'est toute ta première fois, Yako Landa Inesenem officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Hein, bande konangai, abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakapete, ko cliquer nangonga notification. Malamu yangonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel akobando publier vidéo ya sika bozala notifié na système moko ya tokos kaka ndenge ezalaka. Sans plus tarder, je m'excuse bandeko na ngai, tozo kota na mozindo na biso ya lelo oyo ememi biso lelo epa na bino. Alors dossier toza na nango lelo toyeli nango lelo eza dossier ya Zakalara. Bandeko na nga, enfin Zakalara sorti dans le silence. Après la polémique, après moto et peli sur les internautes concernant Zakalara, enfin abimi dans silence nae au Azalaki Akofanda. Bandeko na nga, il faut déjà savoir Zakalara a déjà date nae pour ce 28 mars 2026 na salle ya nouveau casino à Paris. Ça sera un certain samedi. Alors bandeko na ngai, biso tout toyebi très bien que Zakalara auti bakokufa bandeko na ye ya mibali, petit frère na ye mibali na accident. Petit frère na ye bakufaki une semaine après annonce ya ye ya date ya showcase na ye o akobeta na nouveau casino à Paris le 28 mars 2026, donc c'est 2026. Après bandeko na ngai, 2 semaines juste après, Barimer eye koleka sur les internets par-ci par-là que maman Zakalara a koufi. Déjà bandeko na nga, ça avait fait un buzz et jusqu'à maintenant même ezaka cannabis. Barimer wana je vous ai revenu bandeko na ngai nako pesa bino confirmation concernant babilo wana keza Barimer maman Zakalara ele na ye en vie. Donc ezai Barimer bato ya mitema mabe, bato ya ba jalousie nde ba telemaki kotia ba polémique wana ki Zakalara auti abomi maman na ye, donc maman na ye pe akufi. Alors après ce silence, Zakalara enfin abimi, hein, en tant qu'artiste, en tant que moto pela, pendant que le temps qu'il a de se préparer, pendant que ce temps-là, il est en train de se concentrer, question de voir au moins qu'est-ce qu'il doit faire pour convaincre son public. C'est dans ces dates, il y a 28 mars 2026. Mais sur les internautes, la polémique les concernant lui, alors qu'il est concentré de son côté, question de se préparer au moins pour faire de son mieux pour que le public n'aille ezala na plein et c'est là. Il y a ECP là pour la date, il y a le 28 mars 2026. Mais motezo pe la côté. Alors, sikoyo abimi na silence na ye, apesi ya kopé sa moi message quand des à la bande de konangai. Alors, Zakalara abimi message na ye à lobby. Bolandela biloba lobate, bolandela ba polémique oyo le circuler sur les réseaux. Ba fan na ye à lobby bozala concentré. Bokozala satisfait tout comme satisfaite na date ya le 26 mars 2026. Alobi bozala concentré, botia date na mutu, bosomba ba. Je vous disais bandeko na ngai alobi bozala concentré, bosomba ba billet tolingi sold out. Bolongola ba distraction wana ezoleka sur les internets. Maman na ye, elle est bien en vie et surtout en bonne santé. Ah, yes, auti ko kufa bandeko mibali, mais maman na ye aza en vie. Donc pour na ya lobi biloko oyo ezo circuler sur les internets, TikTok, Facebook et tes séries. Eza biloko ya lukuta, eza maluba mwa lukuta.
Donc, vous allez concentrer, vous allez tellement satisfait, vous allez décider pour la date, soit on a le 26 mai. Et je m'excuse, le 26 mars. Date, il y a le 28 mars. Je m'excuse, on déconne. Alobi, vous allez concentrer, tolingi, toyoka sold out. Hein? Fan ya Zakalara, vous allez concentrer, vous allez plutôt, mon ami, vous allez là besoin na te. Vous allez concentrer le 28 mars. Vous allez écouter de la bonne, j'insiste surtout de la bonne musique. Comment est-ce que ce jeune talentier rempli du talent, donc il va faire plutôt ce qui est important. Alors le 28 vous allez concentrer. Na éviter ce bafana Zakalara, bazaka ou bien balara. Yo monde ya yebi na bafan. Ya ngabe en personne na fan na yi. Donc tokutana le 28 mars na nouveau casino à Paris. Un certain samedi 28 mars 2026. Tolongola ba distraction na wana eza distraction ezo disquaire leader. Natawana aza na ba concentration na ye bandeko na ngai, hein? S'il vous plaît bandeko na ngai, ka ndenge je vous ai dit l'autre fois, tolongola ka ba pona ni biso a congolais motema mabe boy, hein? O juste tolinga nini, hein? Tolinga nini ba biso. Donc yo lamuji ka na tongo, o lamuji ka tongo. Na ebite so brosser minu na yo sokoli elongi na yo olie soki petit déjeuner na yo ozwi chom okie na nzela osombi meka na yo oye chombo na yo soki ezali plein ocharge yango yo wana otie mama ya bato akufaki soki wapi otie foto azakalaga epuis okomi maloba wana ndenge mama azakalaga akufi abomi mama na ye. Pourquoi bandeko na nga biso bakoka? Pourquoi seulement nous? Biloko boye toyoka tomona na bamboka mosusu te. Pourquoi seulement nous totelemaka kokanisaka bana batu mabe? Yo kaka ozwi courage wana ozotelema soki eza yo vraiment bazotia yo na miniature boye ke obomi mama na yo, mama oyo aboti yo, la seule personne qui t'a aimé, pas pour ce que tu es ou pour ce que tu as, mais il t'a aimé pas seulement pour l'argent que peut-être tu as aujourd'hui de l'argent, il t'a aimé pour ce que tu es pour elle. Aujourd'hui, tu es bakaka ebele balingaka pour intérêt, mais ta maman azamutomo boa alingaka bana na pour intérêt te parce que baka souffrance ou souffrir na bango. Siko bakanisela yo mabe pona ok obumi muto aboyi. Moto oyo azwi yo na libumu 9 mois. Hein? Bandeko na ngai, totika ki motema mabe biso ba Congolais. Pourquoi seulement nous biloko ya bongo? Pourquoi seulement nous? Toyokaka ngo te na ba pays mosusu kaka biso. Et puis tozolinga guerre esila na mboka. Tozolinga ba Chinois babima, tozolinga ba Rwandais babima. Alors que toza distrait sur les internets. Aka tolukata moyen biso ba jeune tomi kotisa pe na ba nani na ba politique wana toluka moyen ko bunda guerre wana tokota na ba armée to nani to bunda ta guerre wana ya Goma esila, mais toza distrait sur les internets pour ko tia wana bato la miniature qui a bomi maman na est-ce que mais oyebi très bien que biloko na koma eza solo te. Pourquoi seulement nous les Congolais? Pourquoi kaka biso ba Congolais? Et puis tozolinga mon président mboka abongisa mboka boke baby kala ok biso pe to baby kala, hein? C'est pas seulement mboka kufi kala, biso pe to kufi kala. Ezaka banzoto ezo fonctionner moto ekufi kala. Zoto kaka nde ezotelema nde tongo etani biso totelemi butu yango tolali, c'est fini. Cerveau ezo fonctionner te kaka lukuta na motu. Pourquoi seulement nous? Pourquoi? Congolais alingaka te amona Congolais moninga na ye Congolais avancé.
Pona ye soki moninga a gagné aleki ye. Tobosanaka peke teke Zamba pesaka mutu na ndenge na temps na ye. Zamba fonctionne bongo. Zamba koki kopambola biso tout en même temps te. Biso nyonso tozalaka na chemin où il faut tout traverser jusqu'à ce que on arrive au sommet. To décrocher succès et puis Nzamba pamboli yo. Soki ye Zamba pamboli yo akomi na ye toyebi ye partout zakala. Et sa étoile na ye, et sa temps na ye Nzambe atiaki. Alors, pourquoi na temps na ye tokomi ba polémique? Pourquoi? Parce que biabiso simbité. Bon, nana lobi ke biso to en retard. Tout tika ki motema mabe, s'il vous plaît, ki motema mabe. Oyo komi tina boy, ye moko artiste abimé sur les internautes, c'est quoi komi oloba boy. Donc, ça lié mabe, ça lié pasi. Talaka muto ayo auti matanga bakra mibali ebele mibale bakufika boy na accident mo boy. Kaka temps oyo étoile na ye komi briller pour que asunga famille. Après toutes ces années, va souffrir, va passer par moment mobo et pire. Si on s'en élevé muto mobo a famille que a seconde famille. Et a aussi quoi que seconde de baninga bakufi. Bozo mona choc ko artiste azanango. Tozo mona ta choc wana te mais biso toza wana kaka juger bango. Abomi bibale. Siko yo abomi mabana yi, abomi babi. Yo mabe na yo ashozo mona ngo mabe na yo oyo bombaka e pa miso abatu mais osala ko ka cachette. Oyebi yango. Nani asi atele mijo moko azolo bango. Yo moko oyebi mabe na yo osalaka o lingaka bato bayeba te. Oyebi yango ko. Toki tika ki motema mabe s'il vous plaît bandeko. To tika ki motema mabe. Ba jeune wana kande na yebisa bino ke ce sont des jeunes à encourager. Ce sont des braves. Ce sont des courageux. Qu'aujourd'hui, biso pe tozala fier lobby pour la musique en Mboka. Bango wana nde ba telemisa musique. Alors, tous les Aka, tous les Lara, toko dans le 28 mars na nouveau casino, na système à Torkos, quand ndenge zala. Tozala distraité na ba polémique wana par rapport. Hein? Tozala concentré quand ndenge zalaka yo simba. Ekoleka bien. Ekoleka bien surtout bobosa na PTK. Ba surprise kozanga te ba invité moko boye ya makasi yo bakosala peke showcase ekoya dezalaka liboso do ambiance vibe ezala ebele na salle wana totondesa salle wana topesa jeune na biso topesa amour topesa force ebele nga nasengi ebele force hein quand ndenge ezalaka s'il vous plaît tolanda ba polémique wana te parce que mon leader Zaka aleki alobi tozala concentré car ndenge na système à matanga main le 26 mars tokutana biso tout na nouveau casino le 28 mars et les cas bien s'il vous plaît les cas bien hein to sapoter to pesa vraiment amour wana hein abosa na moi matanga abosa na moi perte ya baleki na ye ka ndenge ezala bandeko na ngai eza bien te s'il vous plaît hein to consoler biso tout ensemble na concert wana ikosala vraiment plaisir. Je suis sûr que à cause de la content dans système waka propre quand de sola bande konanga c'est zambala na liboso hein Olanda INSNM officiel si c'est toute la première fois à Kolanda INSNM officiel je vous prierai toujours de vous abonner hein bande onanga abonnez-vous massivement et surtout Bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification malamu ya ngonga notification eza à chaque fois que Ines NM officiel a ko bando publier ba vidéo ya sika osanga ngote donc tu seras notifié à 100% parce que pas na biso zanga kate bande ko nanga dossier sur dossier affaire sur affaire makambo sur makambo hein na système moko ya propre quand ndenge ezalaka bafana Zaka bafana Lara Zaka Lara hein j'embrasse que bo sala moi signe mo bo na ba commentaire hein tout le monde a vraiment que le 28 mars ekoyinda quand ndenge ezalaka quand ndenge na ebisaka bino bandeko na ngai na système moko ya propre s'il vous plaît tolongola ba polémique wana na mutu tozala concentré 2026 oyo
moto eza kopela na système ya mabe te mais ya bien parce que biso moko toomona déjà baye moko le padre asi atie date Fally Ipupa Toklos Aigle asi atie date Zaka asi atie date, je m'excuse. Donc cela veut dire que déjà ebandeli eza bien. Donc avant tokoma na ba décembre wana ekoyinda moto efo pela bana mboka ka ndenge ezala na système moko ya propre. Donc tozala wana tolongola ba polémique wana na mutu. Et je suis sûr et certain que na date ya liboso to wana ngo ya le 28 mars nouveau casino le bien ka ndenge ezalaka bandeko na ngai ka nde nayebisa bino. Alors tokomi na suka ya émission na biso. Merci encore une fois pour na kolanda biso kozwa temps ya bino. Bozala jamais déçu et pas Ines NM officiel. Alors bandeko na ngai, merci encore une fois et surtout bye et à la prochaine. Ciao.